Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Je crois fermement que tout le monde va bien. Nazali, maman Nangai. Naye une fois de plus, nabanda kunabino, toujours na cadre ya thème Nangai, on a bandi quoi aborder nabino depuis un certain moment. Ezali, les clés de la réussite des gens qui ont du succès dans leur vie. Pourquoi la bengi yango les clés? La bengi yango clé parce que la mona qui vraiment ezali ba fongo là. Elle est vraiment ba fongo là. Oyo ko fongolela yo ba porte par rapport ya projet na yo. Oyo ko fongolela yo ba porte par rapport ya vie na yo à tous les jours. Et puis même façon dont on la vie et ko changer yango parce que ça vraiment ba clé sur côté yango en pratique. Et l'autre retenir ça que réussite ngai na définissaka yango comme atteindre ses objectifs. Aussi longtemps on a un projet na yo au bundi au sali nyonso koki comme na suka ya projet na yo au réaliser yango peu importe grandeur ou munene ya projet na yo aussi longtemps comme na oti na suka et que ozui résultat voulu pour ngai ezali au réussir donc eza réussite. Et natala ki autour na ngai bato bazo bunda bato bazo sala makasi bazo ke musika na vie nazo kita otandenge na bonga ozala ngai tala na ngai natala na ngai poso eza bien na yekoli na nga donc nga natala ki na nga natali na mundi na bonga ozala na bi eba komsa mike pe na yebi na nga ngome na kipa na nga ngote na suita natali yango penza natali na yekola makambo ebele na makambo onyo swala na résumé ki yango na 7 points. Oh, on a yango na 7 points, on a mona qui vraiment important, na mona qui vraiment essentiel pour la vie à tous les jours. Ce qui na tient en pratique et au fond de la ngai pa porte. Et on va tout développer ensemble et ko yela op un plus pour sungayo la vie na yo. Bon, ensemble tout développer qui déjà 3 points. Et les lots na na 4e point. 4e point yango ezali les opportunités. Les opportunités ezanini. Ce qu'il faut définir opportunité, nous redéfinir comme occasion favorable. Donc, occasion où il peut s'améliorer à bien. Il y a une opportunité. Et là, les bosso, avant de compter par vif, il y a des sujets. Et là, les bosso, il y a dit que, au moni, ndenge na yo kozala, ndenge na yo ko kanisa, ndenge na yo ko agir, capacité na yo ko comprendre makambo. Et ça, très important, par rapport à la opportunité où ils ont se présenté dans la vie na yo. Donc, caractère na yo, volonté na yo, manière na yo kozala, c'est très important. Et ça, il faut travailler sur les sujets, ou bien les objectifs que nous devons atteindre. Faut travailler, faut travailler mental na yo. Faut avoir une vision de la vie. Au moins, par rapport au projet, vous avez une vision de bien. Ce que biloko nyonso wana eza biloko koyekola soki ozalaka nango te. Et na cadre ya les opportunités na divisaki yango na 4 petits points. 4 petits points mike oza na kati ya opportunité oyo nga namonaki eza important pour na facilité ya comprendre opportunité bien po bandenge nini ya kosalela yango po obtenir ba résultat oyo olingi. Eloko ya liboso eza motuya na kati ya ba opportunité ezali écoute. Moi, écoute, otoba lingala koyoka, et c'est très important la vie na yo. Et l'oka li bosso, o eza motuya, et ça faut komi yoka ka yo moko. Komi yoka yo moko, eza malamu na vie na yo. Bate beli ba mi yoka ate. Omona linga bima, na kati nelo mo biseke no bana yo okay no te ozo bijo ke kuna te bana yo. Mona kaka li loko ka téléphone so sonner atelemi akei. Moi, pour que nous aussi problème. Vous comprenez? Mais il faut que nous yo kaka. Na kati na mutu nyonso azana na kati na la conscience na subconscience na même. Azana voix moko intérieur o ya ko lobane makambo er mususu. Faut temps ya ko la connaissance na subconscient na yo, na intérieur na yo. Soit temps ya ko étudier intérieur na yo. Vous comprenez? Faut y aller communiquer na intérieur donc yo kaka message oyo kati na yo epesaka yo kati na yo ko pesa yo ba message ebele oyo ko sunga yo. Et deuxième sous-point na kati ya écoute
ezali koyoka pe baninga. Omoni baninga oyo baza nzinga na yo, baninga oyo ozalaka na bango, oyo mosusu to ba voisin, ba collègue de travail, bato nyonso wana bakoki koapporter lo un plus na vie. Ozo comprendre? Donc, faut oyokaka baninga. Pesaka baninga occasion ya ko s'exprimer autour na yo. Tu vas apprendre beaucoup. Okoyoka biloko ebele oyo okanaka te. Okoma na niveau moko ya makambo mosusu oyo okanaka même pas kokoma. Pourquoi? Parce que otika baninga baloba. Opesa baninga occasion ya ko s'exprimer. Muto azo yoka aleki muto azo loba. Tu apprends beaucoup sur ozoyoka baninga. Omoni eloko mosusu eza na kati ya écoute ezali observation na analyse. Ya ofungoli monoko te, olobi te. Ozotalaka ni baninga ndenge bato bazo se comporter kaka omoni langage corporel kaka ekoki koteya yo, ekoki koapporter lo quelque chose. Bato bavandi bazoloba même pas, mais ndenge na bango ya koagir, ndenge na bango ya kofaire, manière na bango kozala ekoki kozala leçon mpona yo. Vous comprenez? Donc, mi yo kaka yo moko, yo kaka baninga, et puis zala mutu a ko observer. Zala na observation, puis zala mutu ya analyse. Voilà ça comme un point, puis zala quoi écoute. Et deuxième point d'abisso, ezali créer les opportunités. Il faut que yeba ko créer des opportunités. Il y a créer des opportunités en haut ndenge nini. Pour créer des opportunités en haut wapi. Et là, au moins, on a ça est important na cadre ya créer des opportunités. Yeba été, on créer des opportunités te soko zayo moko. Et là, on va par là. Vie sociale oyo, et ça très important na cadre ya créer des opportunités. Si on veut vivre dans la société, yeba ki rozala des opportunités ebele na vie na yo. Opportunité ebele oyo ko créame na sima ya relation sociale oyo yozana yango. Tu vois? Donc, so lingi ozana facilité ya ko créer ba opportunité na vie na yo. Mon frère, ma sœur, travaille ta sociabilité. Travailler vie sociale na yo. Yekola ndenge nini ya kovanda na baninga. Na biloko ezebele oyo ko faciliter yo pour vie sociale non eza bien. Et là le bossé important ya yo ka baninga. Respecter baninga. Zala courtois, zala gentil, zala poli. Poli c'est important ya. Respecter baninga autour na yo. Respecter baninga, solo la bien na baninga, ya li solo nde makambo. Solo la ka bien na baninga. Mo li solo oyo Esther bien ma rebelle. So ebi ko solate oko ba na oyekola yo moko. Mona fi boy ba yekola kaka. Ba yekola na ba okaka. So le bio apprendre ya ko apprendre. Yekola ko solula. Ozo sona muningo che mutu tellement à l'aise que mutabi i. Asarande boy na mona ina musika mona ko lendo. Ya ko pusana te. Ya solo la bien. Yekola ko sona baninga. Ou même au commencement était la parole. Moni li solo oyo eza base makambebeli. Et puis, et là, on sous c'est important, dans la vie sociale, yeba rappe ko kaba. Yeba rappe ko kaba. Moni ko kaba oyo. Ba pesa o kate. Kaba rappe. Dispose ton temps pour les gens. Dans le temps, on peut offrir moninga temps, on peut offrir moninga cadeau, on peut offrir moninga oreille. Au moins oreille, dans le sens de écoute. Moninga pas de problème de se déranger. Oyo qui est ou apporter un plus dans la vie. Et ça faire partie de la vie sociale. Omoni. Et puis, il faut un peu montrer action. Il va quoi agir. Tant que vous avez besoin de yo, les camons sur l'autre, tu agis. Et ça faire partie de la sociabilité na yo. Ou que jamais qu'on crée une opportunité sur aux beaucoup. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois être avec les gens autour de toi. Et les gens autour de toi, ils allaient battre au barreau, créer, ou ils allaient créer création et opportunité na yo, et que ça la facile. So, aux un milieu social, moko, aux a bien na baninga. Et troisième sous-point, ils allaient, faut qu'on y ait, qu'on saisir l'opportunité. Si l'opportunité se présenter dans la vie na yo, y a qu'on saisir yango. To zara sous trop long na domaine wana.
opportunité se présenter nango yango penza en face na yo ozo ko saisir yango te ozo ko saisir yango te yaya apprend à saisir les opportunités qui se présentent à toi apprends à les saisir parce que souvent oui opportunité se présenter penza yango na misu na moni yango penza mais prends sa décision à ce que ça va jour na ba jour au moins opportunité yango et pas mutu mususu et l'autre retenir les alliés les a chance mususu na vie et aka une fois et se répète à sauter et ndenge leki wala la vie na yo et ko ya le sauter c'est la raison pour laquelle tant opportunité mo songolo se présenter na vie na yo il faut saisir yango ko lekisa yango te faut saisir yango faut comme bajara batu oyo ba sera décision omoni po omoni eloko yo yedi bien bien eloko yo lingi bien tant opportunité ya pour se tourner autour et l'autre et se présenter au quoi agir bien au quoi agir rapide aux à la moto à passer à action mbang c'est la raison pour laquelle na vie faut remarquer l'autre lingi la bête qui c'était na vidéo na ngai ya misatu je crois ya discipline na vie faut remarquer l'autre lingi vraiment bon qu'on ça effort bête moi tourne ma vidéo na ça qui avant parce que ils continuité il y a thème dans la zone développé donc na ça qui déjà thème pour échec détermination et puis discipline vraiment sur langi yango ça les leçons étaient sur continuer car dans cadre ya thème wana sur ebe loko lingi na vie tant opportunité de se présenter na misu na yo aux alande moko agir aux alanté parce que nous avons tout le monde ebe loko lingi aux ala vraiment na action et puis obtenir loko yo lingi Moni. Et puis, quatrième sous thème nabiso, toujours dans le thème nabiso, il y a les opportunités, et ça lit les risques. Pourquoi nous avons le risque? Nous n'y soit lié pour avancer, il faut que nous yo, pour accepter qu'on courir des risques. Au coquille jamais pour avancer, au coquille jamais pour évoluer, au coquille jamais pour réussir, ce qu'on linga ba risque té. Ce qu'on linga risque té, yeba que ok musikate. Parce que bah risque où ils ont traversé aussi longtemps au traverser yango et que obtenir le lingi il va comme plus fort que degré à risque wana donc au matin niveau tu vois et puis force nayo et c'est redoublé donc comme makasi pourquoi parce que au secourir risque moko et puis au long yango na vie faut qu'on accepter que sur le lingi au avancé au lingi ou évoluer ba risque et kozala et yeba ki ba risque wana zo faire partie de la vie tu vois ce que je veux dire de faire partie de la vie dans la mutu oyo ozapena temps ya kondima ke okoko courir risque so lingo za kana zone ya confort o lingo za kaka na vie na omenaka tous les jours o lingi changement te o lingi kaka mo amse tembola ndenge yo lingaka tous les jours sache que oko changer niveau te oko changer niveau te et amoko bimaka na zone no confort et amsu penza ke o sala lo mo opena o sala te na vie et lo mususu o tant que on a début so ke et peut passer na sala roté meka ya meka court le risque est là meka o ba sala ya o ba koka ba l'équipe ne loté o ba sala mo sikoyo ba l'équipe ne loté ezaka question ya ke mutu accepter à courir risque au monier vraiment ce qui n'a pas eu rappeler bien sûr on a lobby na bino été na thème la biso ya les opportunités et le ezali primordial ezali écoute comme yo kaka yo moko koyo kabaninga autour na yo zala mutu oyo ayebi ko observer pe ko analyser wana zo faire partie na écoute tous les 3 points wana et puis o elandi ezali faut à la bajara batu ko créer opportunité et ko créer opportunité au cause de la yo mokote pour créer opportunité faut à la batu autour na yo donc ce qui fait que faut à la moto yo o iba ko travailler vie sociale na yo o iba ko travailler ba relation na yo o iba ko travailler ma munyoso eza autour na yo pour ezali groupe de gens ezali groupe de personnes oyo de ba ko faciliter yo création et opportunité na vie na yo
Et là, on se dit, tout les sous-foyers, que ce qui opportunité se présenter dans la vie na yo yaya, yeba ko saisir yango. Kozala trop lent na ba décision te, kozala trop lent na ndenge kotala vie te yaya, fo ozala mutu aza ko fungwama. Yeba ko saisir ba opportunité ko eza ko se présenter na vie na yo. Et là, on se dit, tout ya na cadre ya ba opportunité oyo ko retenir et que vie eza na ba risque. Soko linga courir risque te, yeba ke vie na yo ko avancer te. Soko linga ko meka biloko mosusu te, yeba ke ko avancer te. Soko linga ko zaka na zone na yo ya confort, yeba ke ko avancer te. Soko linga o avancer, yeba ete la vie qui ne risque rien n'a rien. Donc, et ça très important, yo mutu o retenir eloko wana. Vraiment, ya on a zaki na auto partager. Nzamba pambola biso. Soki ezamba liboso ta la vidéo na page na nga YouTube, yeba ete naza ma vidéo mosusu okoki kotala et puis moi j'aime moi ko partager et ça la bien vraiment toza nango besoin. Nzambe apambola biso tokutani na mbala ya nsima pour tout développer. Cinquième point na biso oyo ekosala biso bien eza toujours na cadre ya thème na ngai les clés de la réussite des gens qui ont du succès dans leur vie. Tozala bien, nzamba sunga biso. Au revoir.